États-Unis a tout. Surtout à l'icolo. Donc, quand il y a une légende de 25 ans. On a simba $100,000 l'âge à 12 ans. Zomona. Mais baba mususu wana na ba âge à 12 ans na bando subana na ndako. Bazo yibaka baba mama na bango banguba na bandako na âge à 12 ans. Yeba ke Kokombele 2020 on a beti concerté. Kokombele on est nan. Nanu a beti concerté. Kokombele zanzé ba tu boye bi Kokombele. Est-ce que eza ko ba mutu? Yo tanga les corbeaux et les renards. Les corbeaux et les renards. Parce que les corbeaux a beti nan concerté na 2023. Biso déjà to beti 3 na janvier, tozo banda février na festival Amani. O bo beti na janvier. Na janvier to beti 3 concerts. To buki Kindu. Guinée équatoriale. To buki. To continue ko beta ba on to beta ba on film. So formule 18, so formule 19 eloba na on molobeli, bejori. Donc to continue ko beta na bango Tigre salama toi place ozali wana banini. Tozela yo kaka to ebi oza muta ba surprise. Bozela peka kiko basali na du sud. Tozela to mona ngo kaka yo mo ebi Tigre muta ba surprise. Donc Tigre abida année 2023 de to ko ta kwa pesa makambo. Makambo so pesa meli. So pesi et pesa meli. Donc jamais on tra le yoga non il faut damer mère ou damer père pour un succès. To 16 ans to tamusi sachet ko defa bilamba inos bi wala le kata. Mais tu peux tu wana to pesa contrat na to so marane bilamba na kato. So marane bilamba. To so marane bilamba na kato. Nazando. Alata mama na ba pirate. Ngana yeto la takato. Mais Inos Bi grand leader légende il y a 25 ans. de JK TV News ba onyo so bandaka biso partout à travers le monde. Merci na ba onyo so bazo continuer sur s'abonner, ko liker, ko partager fidélité na bino toujours et pas JK TV News. Lelo na zanga mo côté bokomo na pesa toza en direct ya réunion na biso ya première année ya ba greffe wana bokomo na baza tema ebele mutu na mutu pesa point de vue na ya clip ya maboko minende yoza ko tambola bokomo na baza tema ebele na pesi mbote na baboni na biso tout ba greffe tout ya monde entier ba États-Unis, Afrique du Sud, Belgique boza tellement ebele bozo soutenir ce leader bozo soutenir JK TV News. Là na zanga mo côté baza tellement ebele bokomo na moko na micho na côté à Jérémy oh déjà na bonjour. Toti réunion. Boti réunion. Oui, réunion les cas qui bien vraiment to se peli. Griffe vraiment. Toza on a pour to soutenir et makasi. Si ko clip na biso maboko milai sur marché bon mo eza ko tambola ndeni na take griffe. Bon mo na tambola ndeni. Bon, clip ya maboko milai. Nana na kolobate donc yo moko yebi. Yebi donc toza vitesse moko na kolobate. Kolobate est-ce qu'on a mis sur la vitesse yo lo ba na mincho to ke dia combien? Ba vie. Bon. Na minute toza na ba 4 millions de vies déjà. 4 millions na bandambo. On a espace à combien? Voilà toza déjà combien de semaines? Ils semaine de 26 jours, 27 jours. Dans 26 jours, on a 27 jours. Ouais, tu as réalisé déjà 4 millions de vies. 4 millions de vies. T'as la degré niveau tu as vraiment. Merci beaucoup, Jérémy Pona. Moi, tu s'appelles la griffe Moussouana déjà, je vais à côté bonjour mon frère. Maboko Milaï sur le marché. Tout le monde Maboko Milaï on a 2023. Donc ils ont frappé, cartonné qui le monde entier tout le bas. Consommation dans la minute et qui est bon vitesse à ma beau milieu tout le monde évolution dans la très bien ils appellent très bien par rapport à album par rapport il y a clip imsou artiste imsou bois qui mon londo il a 2 semaines déjà on a acheté dans 4 millions de filles en minute on a 2 semaines mais tandis que toi artiste imsou il faut voir que clip essaie d'abord et ça et que dans un mois plus de un mois mais
ni chiffre oyo Molondo ya sali na 2 semaines et ils ont dépassé plus que oyo bango. Oya bangwana. Merci beaucoup pour le point de vue na yo là pembe comme ça parce que un réseau qui est déjà là. Là je vois déjà mon lebel pembe là bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé pepele na ngolonza. Réunion le kinde ni mon lebel. Réunion kimia yo moko yebi ba griffith. Bazaka na top. Ah tuzi. Maboko mila ekendeni maboko mila. Remontada. Vous comprendre ah na mon lebel la kaboye. Bazi machacha na ndenga osaka remontada. Des fois te kande na isaki. Des fois. Mo 2023 utakufa. Nana okufa lisusu. Ba petit nde baningi koyoka te. Bino na 2022 boba ki to kufa ki. Bakufa ki fere yondo talaki te. Bakufa ki. Combien de personnes babimisa ki ba album yo mona TV moko ya 100 francs ebetaki. Mosusu ya 500 francs ebeti. Album mobimba 15 titres mais nzembo ya 100 francs ebeti. Ozana 15 chansons. 15 chansons mais 100 francs ebeti. Mosusu abimisa ki 16 titres mais 500 francs ebeti. Ebeti. Sko biso. Okochana omi kambel na mwana muke obina. Aje wana kutu kolobate. Hymne national. Deux concerts le même jour. Deux concerts le même jour. Ya beta déjà bongo. Biso nde tozo beta bare ko beta ka ba featuring. Sko bangwana basili. Akobeta fika album urbain akobeta sona nani. Na inos. Mais déjà ba beta ya yemba mabenzembo ebeta te. Tout ego beta te mabino po. Ya kenaka ba cacher ba 100 000 euros. Mutazana mutuka moko na Kongo ezalaka moko Corvette. Moko amema mutuka moko ya jaune, taxi jaune. Oh soki Lamborghini efongwa maloko la ketch. Et koma kaka na bandali ya pamba ekufa. Lelo evanda na parking. Siko inozi bazana car moko ya cher kana Kongo. Car moko ne kosomba 30 mapango. Corvette. Azana montre tala biso moko tokomaka ba Rolex na maboko. Kali kolo na ye. Montre yango moko eliena no 100 000. Ba grifi boa batu mabe Batu mabe na nini bino nde bolinga vérité te. Te. Siko yo na moni yo za malamu te. Yo za malamu te yo nga roboto na ngapa. Yo nde lingi nde vérité te. Te. Siko yo bisa neti na Kongo ba o kompa biso na nai. Inosbi Tigre. Grand frère naï, yango na hoko. Grand frère ni. Grand frère. Grand frère Fally Ipupa. Tika ba kombo wana. Tika ba kombo wana. Ya salani. Asalani soki so koko sala ba faux compte te asalani. Yo msala ba faux compte. Ya salani. Ba griffe, to lo bana vérité. Bino ko sala ba faux compte te. Te biso. Yo zo mona biso. Yo moko kota na ba page na okuta kaka elongezala kate ma azo commenter. Mutu elongeza te, nozo commenter, mutu akufa. Ozo commenter nini? Siko biso ba griffe to mona naka. So concert, ozo mona ba griffe nyoso concert beta mi pe tokenda. Mais kuna mona concert etondi. Après concert batu balimwende. C'est que la minute pe stade de Martyrs bo bibo boni c'est étonnant. Stade nini? Stade de Eza Bouchon. Naza na Bouchon. Na pesa bouchon mai nanga. Stade de Martyrs yango pona biso ba griffe. Eza Bouchon ekotonda na 1 heure de temps. Na 1 heure de temps. 1 heure de temps. Nga kutu na kosenga nde bazo stade wana basangisa ta misato. Na 20 poto beta bien. Eza muke makasi. Toleke belé. C'est dit que c'est qui obina nini? 20 na GD. No basangisi tout. Basangisi pe na wa ujana 4. Webi ke GD déjà. Bokotondi ça. Webi ke GD bakangisa biso. Webi yango. Tobuka GD bogome sakangisa biso. Akangisa bien likamni. Mais tobuka ka yango. Tobuka ka yango ka biso moko toza charge ya GD, tobongisela ye. Basimba leader te. Toza charge wana tobuka GD, totika devoir ti lelo. Na komeka kuna. Pakistana nekanga na ye na biku rouge na kobeta GD ti lelo. Bakoko ba melango. Ba reportage. Yena na reportage ti album. Ti banzembo ya reporter kaka. Molobeli je crois que yo to bito fanda ka awa na yo. To koma ti lobby. Po ba eza ba groupe su baza awa ba na ba vérité ngande na tondi na ba vérité na loba ka vérité. Kasi loba ba vérité nyoso ozalango. Na tike le pa. Mais ba vérité za kaka to beti ba conseil rebelle koleka bango.
nzembo na biso maboko milai na minute oyo tina veo Afrique na France 24 bazolobela ngo tozobeta ba record formule ezobetama nzembo moko oyo bimaki 1 mois 2 mois 3 mois tozobeta formule tozobeta formule moko to pese contact à la tête pour robina mko na biso na biso talaka to komi okabana ba contrat contrat ni bobo pesa ça s'appelle il y a grand frère là de le robot ya te ça mukolo oye petit ana aliaki bien amoko na biso to pese contrat ye pas zela to pesa e petit aliaki bien pensa. Voilà soba musique. Ouais, première fois banda musique. Nanu afuta billet na ye mon côté. Ba mema ye na poto na sac. Lokola artiste ya groupe wana. Sko lelo à travers contrat ya jeune leader. Asombi pas billet moi première fois na ye akende poto. Ali pe pizza kuna. De kambopa mpiaka aller retour. Azaki vertige. Sozo mona contrat au biso to pesa ke wana. Sezaki j'ai l'idée yemo mutakendaki akozango facette. Est-ce que zana na tunelo est-ce que moi sûr que na Angola ba fani bazalara na Angola oui bazali ba sûr que la mito so tigre des qui beta na Angola bo ça la pe akobeta to filmer pe stade Mobimba tina sima bo filmer liboso ba sali mpiaka kone be ba filmer kaka liboso ya podium na sima ba filmate sko biso so to beti kuna ba ko filmer ko za to tamusi camera stade Mobimba mona ni penza ya biso mpiaka ya pana biso mpiaka eza coutume na biso te tuza likolo siko mo international ya bien nini na koyeba solo comme so mo 2022 to banda concert janvier bosukisi to sukisi décembre na Côte d'Ivoire siko ana 2023 to bandi janvier na décembre na ko benga na ko sala kaka na ko so to clôturer sur décembre. Merci beaucoup, merci. Anna Tigresse, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé ça bien. Bah impression na yo na clip ya maboko milai. Au moins ngoye ki etambola ndeni. En tout cas, côté na pour un artiste mso to bangela été. Bo bangela été. Ya on ta surprise. Je sois pèse. Talent a luka te lora ko lukande ba misu ba luka. Ya eza makila. Eza makila e couler na ba vin. Écoulé qui t'a dit génération en génération. Tant oya à côté studio à Betty. Tant ebima. Ya ba 4 mois ngoyo ba vie na nini kuna nyoso bo mona. Mais ouais biso maboko milai. 2 semaines. Un autre ko qui déjà na 3.4 na ba quelque chose. Donc toi de l'école. Merci beaucoup pour na point de vue na yo. Boka to boka DG Minos lelo aza awa. Lelo aza awa boko mona ye par sa point de vue na ye par rapport à clip la biso ya maboko milai ndenge zo tambola bomona kaka bonjour. Ouais bonjour. Cédric, boni ba santé. Pepe la surtout. Boni ba sa manger leader. On m'a ndeni ki maboko milai ndenge tambola. On benga remontada maboko milai da to remonter bango. Cédric yo na kokaka yo te hein. Okokanga na jeune leader aza wana passe manzaka kaka. Manzaka malo to za. Ba manzaka za wana. Ce qu'on a mis sur la clip est ce qui va comme 4 millions de tours qui remontada. Est-ce que vous avez pas que clip na biso ya maboko milai kangi penza ba album ba clip mususu oyo bima qui avant maboko milai. Tala yo mon côté. Aujourd'hui on formule 18 sauf formule combien wana. Et ben c'est dans 1 mois. Il y a son à 2 millions sur 3 millions. Mais maboko milai dans 2 semaines 3 semaines da remontada automatique ba on ndenga likolo 4 millions to nanger. Siko zwana elo kwa bongo comparons on. Siko nini na bino zalande ni secret na bino ba griffe secret na bino zalani. Ba griffe ba toujours motiver, jeune leader a motiver, on se la biso ba blo a bien biso pe to zwana on est motivé quoi. Ba blo ka bien. Bino ça la blo ma bête. Ta ozino jeune leader na wilo longomba ba opesani. Remontada kakati. Non non telema. Ndeke ndeke nani lisusu. Mais quand tu vas remontada maboko milai to za to binaka maboko milai. Nana tuni ndeke ndeni leo na kota polémique na ndeke ndeni na yo linga ndeke nani. Batake to baba linga baja baba na parler basenga mama kabila biso fufu boye. Donc jeune leader a se débrouiller ba monnaie world international meilleur artiste de l'Afrique centrale. Donc afon la baja penti là to mona a pesa baja contrat. Ndibu a to zo contrat.
après ce contrat na Kindu na esa ki bino na émission moi tout ça là na esa bino non jeune leader azana pour soutenir ba jeune to mona auto pesa robino mundi bu contrat na Kalemi boto mona non ba jeune msu batikali wana ba mawete banani batikali wana kamite jeune leader wa pesa ba msu ba contrat na ba bandi siko bino bomona te ke ndanga opesa ba contrat ba ngo pete bazo trahir yebi siko bomona te bolinga ka ba no pesa ka bango bon on biso to ki parater l'essentiel de lo ki dana te vondimi non les seuls artistes à Liboso fait un contrat na Congo et ça inosbi yes o biso to retenir ya ngwa de lobi simana ngo oluki o ya ko baluka o mo ateke wa maele te fo za zoba maele te ani lisusu yo leki o esi batu non premier artiste congolais o apesi ngai contrat donc na carrière mundigu depuis banda ko ça so décalé depuis banda artiste à Liboso a fait un contrat je crois que makambo de le cas c'est que tant yo mona ke lo ko ne o sentira ki ndeni moi mon encore normal ya na tire na ya na tire na bango na tire na bango ouais eza na tire na yo baluki susu na tire na bango c'est que baza ebele mais tandis que tout le monde ka moko ne mta otadi ko pesa ko basa l'équipe mo bo ata mula ija merci là Jean pusana tout le monde encore je leader a posté akayo yebsa na biso kisi na ezala nini tout le monde a batana na sidikara na ba Facebook ouais de un an humoriste ma caisse d'un na sous griffe de fois poster parce que na sala biloko et c'est paysarai quoi na sala pe ba challenge moi libanga we moso atalia sekina nous et puis c'est sous sentiment c'est clip ma bo milai ouais ma bo milai que non bien selon mambo Italie parce que biso na toi na ma caisse et toi na ma caisse de ma bo milai puis na et que bien quand des bino ba na penser ngo eke ouais on est pas biso za linga eke ni puis na tout le monde puis na que ouais abeti nyo ces aïna c'est qu'on a mis sensibilisation no pesa ba na batalité ba on na bazana no hein et akolala bon na limité batna bataille parce que batna déjà batala ki ba juste bataille mais tandis que volume ezaka na C non loba ke pa na yo mais pas ambition déjà volume likolo te pas na ngate nga na mona ekende pesa comme il faut te mettre ebeta na mi tesa combien bon comme il y a ba 3 millions point 3 boya na mona ki na ton na été comme il y a ba 4 bon ba 4 ouais et que 4 millions ekende vraiment merci beaucoup merci bozala toujours on a connecté na zanga moto bagri baza tema ebele ba musu ba relé chez Minos koki mate pusala to que déjà na suka ya opesa biso point de vue na yo ya clip ya maboko mineto to mona yo zala kuna maboko moko boy bonsoir DG bonsoir bagri nyonso bonsoir na pesi bino ba mbote bisika nyonso bolanda biso toza awa donc connexion kaka maboko milai lelo ya toza na donc titre là la ba 0R na lingi donc bozala motivé to koma déjà na 3.5 millions 3.5 millions DG c'est que beaucoup 3.5 millions fina binoté donc na Spotify déjà toujours qui déjà na 50k de streaming sur Spotify donc to kene na ngora to beta 100k na un mois et ça la biso de bien 5 ans na un mois 5 na ngala tourner logo DG et les kilanga na tuna ki yango lisusu epa ya molobeli njori clip oyo ya maboko milai mpona nini botali yango mingi ke baclip nyonso oyo elekaka totalaka baclip na biso mingi siko naoloba clip oyo ya maboko milai na 5 jours to bana 27 jours 27 jours boke déjà 5k siko mpona nini baclip tu wana bosala sensibilisation bongo te ya kotinda bagri bake kopartage omoni soki tokei rumba rumba na single etambola ndenge moko te rumba etambola na ndenge mosusu single pe na ndenge mosusu single yaka na vitesse nango en plus wana eza na kati album mais oyo eza sikoyo libanda nango donc moi différence eza wana merci beaucoup DG merci là je vois exaucer bon rappel to bon exaucer baté à la lelo bango nyonso baza awa tozaki na réunion ezaki par exemple nene ba griffe nyonso première réunion ya année 2023 exaucer za awa exaucer boza sous connecter bo partager bo liker toza awa déjà Jérémy alingazo ngamukeza na loko bakisa eloko o alinga bakisa Jérémy ouais oui nous sommes là pour soutenir l'un des plus grands jeunes artistes africains, les Molondo et leader. Les seuls et l'unique jeune artiste qui soulève plus haut le drapeau du pays. Les Molondo. Seul et l'unique jeune artiste qui soulève plus haut le drapeau de ces pays. Voilà, biso to ça to sangani, auto peut sa force peut soutenir
Pour soutenir les leaders. Parce que réunion week-end réunion peut s'est déroulée très bien. Bah décision soit mis. Bah idée pesami. Bah idée pesami moyen bon le bango ah oui ça la tête. Voilà ça bah idée moi ça traité dans privé. Public et bangoté. Merci beaucoup Jérémy, merci. Fidèle abonné de JKTV News et comme dit à la souka. Un autre qui peut aligner Cédric aligner peut sous à côté Cédric. Onyo Bakisani. Wa na ça kana ba grève de tigre monde. Base à la carte focus, rester focus, tout consommer ka single na biso, maboko milai, bino mo boyebi ka ndeza la carte. Remontada toujours. To ka beti nini boyete, wana molodo leader tigre. C'est-à-dire démarrer par Robert à plein. Wana ya bouchon, wana est l'autre côté. Wana est l'autre côté. Sir ma casse ba grève toi motivé to za wana donc soit bi martyr, ngana ba ko martyr pa mbate. Mo jeune leader Robert, bon ça martyr. Hein? Boka mamna ba bien. Faut asangisa martyr, asangisi Tata Raphaël, asangisi GD, asangisi Ujana. Ye Mosco azane na martyr. Ba Tata Raphaël wana ba cha ba benga ni écran géant. Maman na pla beta mais batu ba kufate batu musu ba landa kuna na 20 mais poso na martyr étouffé les kamakas et risquer stade mobimba do ba bita no sotaki chasa ba kufa donc etikara fachi moko on est rester focus il va griffe pardon la vocabulaire et donc pas ngazonga non yo ba tsani na ngalo wa boye innocent to komila nga répondre nga to zelanze mona zushu donc nzemo wana tozela mpo ezala mama na buka tala ye mo répondre ngaki eya mabe akomeli nga oyo noso akomela ba griffe ta répondre biso donc nzemo wana na yebiteni na zela mpo abinisa biso na fille wana mais toningisa siko monde entier ebeta 1 million de vies dans 2 jours 2 jours 1 million de vies wasir innocent mo na ebité na ebité premier artiste congolais o abeta 200 millions de vies muta longola record ana beta ba X na ba Michael Jackson ba kufa kila musaba otio ko oselo wana ti inosara ye moko ata 50 millions ko mate ya on elonga nga baisa. Merci beaucoup, merci to comme dana suka ya émission na biso to zaki na en direct ya réunion na biso ya dimanche lelo na ba griffe nyonso. Merci na ba griffe bazaki toujours connecté na biso partout à travers le monde bazaki wana ba pesa ba idée na bango ndenga ni réunion le cas qui makam tout ezaki penza cool. Merci aussi na ba abonné na biso pour na confiance et fidélité au boza ko pesa toujours na JKTV News. Merci na ba nyonso bazo continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ba émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air to kota. Merci aussi na dada wa taifa pour la confiance et opportunité zo ko ba toujours ko pesa biso na pesa mbote na j'ai leader place azali ba mbote na yo. Merci musala kitoko ezomona na penza kende toujours liboso. Merci aussi na Chilo papa na Belleville, merci pour na ba partage na yo pe ba encouragement na yo. Merci aussi na Alina ma chérie, merci pourquoi pas Exaucé Ngundu, merci aussi na Mixa Varka, merci vraiment ceux qui zamba zongi te to kutana bino mbalasima. Bye bye, à la prochaine.